c'est la famille. Abi, tous aura des gens ensemble. Ngala bandeko nanga to mona naka ndeko nanga Pierrot tozara pasi na ye eza lokola pasi na ngai to lela na ba o ba olela pa na moni abenga ba wana Pierrot nga tumula ngani je savais pas ton na yambi allo ton lulu lingi nini la buto ngani na la nanga mamoko na weki va kolela na tuni ngabi na sursauter na panke ngabi Pierrot nini ozawa abi maman wadle autotika biso. Ah non, c'était terrible d'apprendre la nouvelle. Dans le Bakara, tu peux ça merci Nanzambi parce que les circonstances nous sont commissaires, te glorifier, yem t'a permettre, yem t'a pesa qui est morazuebi pourquoi à permettre et salama bongo te glorifier. C'est vrai que dans le monde du théâtre qui se quota et c'est un bango ba sacrifice on ba senga ka iloko mutuya o pesa moi sinayo o pesa mwana nayo o ba pesa misapi bazali o ba pesa mikongo bazali o ba pesa pe mabota bazali o ba pesa lokolo azali les autres dépendre na contrat o ya signé na maison o ya koti azo boma bana boy mbala sima ko lekisa nani alinga ba lekisa biso moko na compte normal to ngali wate bon ya kolekisa na ya kolinga na affirmer te que ndeko Pierrot aza na kisi o Pierrot kobungisa déjà être cher eza pasi to koki ko souhaiter un artiste na biso kaka ba condoléances Seigneur apesa yo na mwasi na o makasi kobungisa bana déjà wana mwana ya mibale eza pasi zonga lisusu nzamba ngia interpeller na eloko moko mwana zemi kutu osali fausse couche oyo ko pasi à moins que yo moko olongola Mama if ipa love is crazy love is funny Maison Kati eza ya bana ya Congo Maison Kati eza ya bana ya Congo Maison Kati do eza ya bana ya Congo do Maison Kati do eza ya bana ya Congo do tozana ba projet belé eza nango naturel mwamba papa wana makasi ya ba papa tanga bio sukisa pomade élargissante pona ba papa pirito voir clair FD purge ba produit ya Maison Kati yango wana etanga Maison Kati amemeli biso ba produit naturel ya bien oyo ko traiter nzoto na biso malamu mingi koleka. Plus de détails kende na Kintuka Pêcheur avenue Maindombe numéro 99 référence Carrie Grèce. Voilà, nous sommes déjà avec Maman Kati Munga, Centre Nation Kitoko, la nation puissante, et son rabiso plus na ba produit Kitoko, ou ils allaient plus na ba plante naturelle, ou son rabiso na ba produit locaux la ba Pirito, Fortipro, tout ça na ba tanga bio, ba tetanga, tout ça na ba chauffe matrice, tout ça na ba produit ébélé, ba Momba Papa, ou lelo, et zo fortifier ba papa ils ont plus avoir courage na lit conjugal pourquoi pas maman ACP là na nuit moko ou peut-être et que la nuit d'annonce attaque vous en dans liba la main nuit d'annonce et ça les macaques bonjour en tout cas bonjour papa Yves bonjour maman bonjour na bandeko balandi nyonso bisika bozwami mbote mingi na mabota na bino ezali ya bino ya motema Maman Kati Munga naturothérapeute oya soigna kabino na ba plante naturelle awa to yambaka tous les jours na 6h ti 9h30 na Maindombe quartier Kinsuka Pêcheur commune Yangalema. Deuxième bureau peto yambaka de 12h à 14h30 wana ezali bongo na avenue Ikelemba na commune ya Kalamu na quartier Matonge. Tozo travailler tous les jours sauf samedi na dimanche. Numéro de contact ezali bongo plus 243 82 20 012. Consultation pour tout le monde ezana 15 000 francs congolais pour na bandeko na biso ya Kinshasa pe ezali na $10 pour na bandeko nyonso bazali à l'étranger.
nasengi na bino bo s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso na kombo ya Nation Puissante Télévision. Merci papa Yves. Merci beaucoup maman Cathy. Nango sunga biso directement na ba kisi o déjà sunga biso bandeko batali biso pour la première fois mokolo lelo yebisa bango ba produit nezo sunga biso et puis ozo sunga ba maladie ni poto ba détail émission biso. Awa na maison chez Cathy to soignaka ba bokono mwa mingi lokola prostate, infection urinaire, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, impuissance sexuelle et puis bandeko ba souffraka na tension artérielle, tension oculaire, bandeko nanga o bazali na bokono ya diabétique, bandeko basi mibali o bazo souffrir na ba maladie lokola goutte, hernie discale, rhumatisme. Na maison chez Cathy toza na bakisi bino pe bandeko yo munoko ekoma solo ozo brosser makile zo bima bapote bima ko pamba pamba na munoko toza na bakisi na maison chez Cathy. Et puis bandeko bazo souffrir na problème ya misu mai ezo tanga misu ezo koma rouge misu ezo vimba misu ezo sala mokosa misu ezo bimisa bapoti misu ezokoka poussière te ezokoka mwinda te ezokoka moi te. Na maison chez Cathy toza na bakisi pe bandeko na ngai ya basi mibali yo baza na problème ya mabandi ngai moko na ye bozomona nga suki na nga nazala nga muta suki te nazala muta suki ya malonga te mais grâce à moi ba produit na nga esala ke na koma pe lelo kokanga balabala mbunju pe leki mwa mupepe mabandi esila yango na invité bino pe eboya bino pe bandeko basi mibali yo bozana ba problème ya banduta ekata o mapeka ekata o makolo ekata o na mukongo zéro nduta toza nango wana pona lisungi na bino bandeko yo bazana besoin ya beurre de karité pur sans mélange o basangisa na bona o batete biso aka pur na pur beurre de karité ezali toza pe na huile de coco bino bato na makati opakola nini po teno ezalaka uniforme na pakolara huile de coco o ngamongo na salaka ezobotisa ezo rendre maboko na yo douce ezo longola yo ba na ba pomme et puis na ba plante de pied moni makolo museza so o tiango na adresse ali gra loko ekata dra minjika etelemi ndé maçon voilà en tout cas ekokomisa ngo douce et puis toza na miel pur bandeko boza na besoin miel bozo se plein miel ngo basangisa na mai miel ngo ba chakoka miel ngo basangisa na sukali awa pur na pur kande na ebisaki bino toza na ba produit pe pona bandeko bazo souffrir na estomac yo o salaka ba renvoi o kaka ba crampe douleur ebimaka na mukongo soko liozo kalokola ba biloko olingo sanjo ndie biloko ezo mata toza na bakisi bandeko oyo bazana ba problème ya kobota basi lokola mibali toza na kisi ezo déboucher ba trompe kisi ezo déboucher règle kisi ezo matisa ba hormone na ba ovaire kisi ezo chauffer matrice kisi ezo botisa ba mataka ya mibali en tout cas ba kisi wana toza nango na bosanité bandeko na ngai ba tampo oyo obetama de ya ukamate elonge comme vert mauve rouge toza na tampota pona bino et puis awa to bakisi traitement ya cancer toza na deux patients o tozo soigner moko cancer de sang moko cancer du utérus to komona bango na mikolo ekoya to kosenga bango ba photo so ba permettre comme ça botala évolution ndenge tozo kende na traitement wana na bosani pété bandeko baza na problème ya poisson pardon na bata poisson bandeko ba problème ya poisson awa pe toza na kisi oyo kosunga bino po bozonga na santé kitoko. Je crois que sur les grandes lignes ya wana. Voilà, merci maman Cathy. Ben j'ai un frère à outil Maindombe côté na biso na basakata. Ebsinga ezana babiloko eza bien na Maindombe soki lelo bateloko la bino vous se présenter kuna vous solution il y a pas na komona ba produit belé en tout cas ils a kuna. Mais pourquoi maman Cathy Maindombe était plus Équateur parce que aux gens peka ba côté mon ils ont ka banzela wana eza par rapport ya relation omoni kuna na yebi mutu en particulier te bokoko eza kisi il faut confiance
yango mona nga mo mingi na se déplaçaka place on ebi mutu te na préférer na kenenga moko ba oyebi so lobi tindelanga ba écorce ya baoba tindelanga ba écorce to ya nzeta mbila atindeli eloko mosusu yo ozwi yango na idée ya nzete ya nosaleli kisi epesi retour kuna mpe ya biloko ezali ne naza na motu oyo ya sur te ke alobi yaka tokende na okotisa ozamba parce que zamba bakota bikota te okoki okota mpe obimi te soki nakendaka kote na biso mpo bapigme wana bayebi papa na ngai bachwa wana bayebi papa na nga apesa bango biloko akotisela bango babilamba banini nakendaka kuna na kombo ya tata na nga bakongo nayebi yango mpo nazalaka koteka makala na ndoki somba basaki ya makala na yebani na ba chef coutumier wana nde nakendaka kuna mais bazamba nyonso bakotaka bikota kota tezara na babekila il faut za na bato ya sûr bakoki okota mpe babomi okuno ozonga otuna nani yango wana soki motu mpenza oyo ya sûr oyo nayebi tokende problème eza te mpo na découverte na okende. Voilà. Maintenant, oyebaka ndenge nini oyo ezali mpona maladie quelconque oyo eza mpona tout ça eza nzambe ou bien yo moko ndenge kaka tolobaka l'autre fois que eza na moto alakisaka yo tata mwasi je crois oui tata mwasi na nga balakisaka nga oui mais gamme ezalaki limité mais nga moko na ba recherche personnelle na ekozwa pe ba formation en tout cas na les maraté ko senga bango merci papa Colin Zolantima na papa Jean Mangalibi bango baza ba formateur nanga na fondation El Shaddai kuna siko balakisaka bato ba vertu ya ba plante ba peso formalité bango pe ba na formalité ayi soka plante e soignera boy plante so sali en boy e belisa maladie boy yo moko siko na ba recherche na yo kendo ye ba plante na otia combien de cuillères na otia combien de sakombi na otia combien de nini na zala peso na sali na bimiselo mona kyo mekisa bango papa etala na sali boy o so meke eza bien mais na moni ti loko yo eleki na moni ti loko yo ozangisi ba edaranga pe na bongo mais plus ba recherche ndé yango moni batana nga consultation ezara mike bato bakanisa net yo yepe a travailler ka désert lolendo te nakenda kotanga nakei natangi nazwa batana nga na sali ba recherche na ke cours to sala pe ba interro po ba yeba ke matière ba pesi bino ekoti mais loko la pose la mosena nzambe est-ce que tokolo ba pe suksa ngo ezala plus na bonzambe olali nzamba inspiré ou non turo lukela bana nanga kisi moko bopona babe yango maladie moko bakongole babe yango trop bana ya changu bayebi yango babe yango tolo babe yango kingo tolo mala kingo na tolo wala kingo tolo wala changu siko l'inspiration ya nzambe ndapesa yo non mais bien en fait izarani nzambe ndapesa mayele mayele mutu azoka ona o basime o bakisi babeta faux babeta libanda tout Jésus-Christ azana Bible lobi je lui ai donné la clé du royaume bien sûr azana clé du royaume c'est bilo nyonso eza royaume eza kati parce qu'on a okende na simanda ko pona kota na porte poani Jésus-Christ ndé apesa mayele ye mutu apesa ba capacité bilo musu pe ko kozala omeki osimbito tiango na opembeni mais na masolo pe kande bobeta nga kutu na belaki boye heureusement maman na biso alobaki nazwa eloko na tia ntango nasangisi na pesi mwana c'est bon mais quand même formule ezanga ende nini ana eza nzambe alobeli yo Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre oyokaka so eza na chair c'est bénéfique pour nous ça na melika ngengeti tant nazonga ngape na kina meki yango na meki na moni simbi na pesi bakoba c'est bon non sur le marché. En tout cas, merci beaucoup, Maman Kati Munga. Je crois bien que Belé, besoin de solution na centre de Kitoko, la nation puissante, et Sunga Bisomo ba oyo tout ça va témoin, tout le monde a marambo, et ça là, et bongi sapé, mabala na biso, et bongi sapé ba santé na biso, et voilà, toujours continuer toujours que jouer à donc ce que jouer qui, que les matières et coquille, na soukia non, melaka, oyoki moi faiblesse. Luka, Maman Kati Munga, aux solutions, remède, il y a santé na yo. Voilà, Maman Kati Munga, il y a un artiste qui coopère de moi naye, de Konabiso, Pierre Ndombasi,
azali artiste monene lelo belé bayebiye pour la musala azosala azala mon essence aussi mais lelo na banzonding okuta vraiment de notre Pierrot Ndombasi musala kitoko tonton Loulou eza kombo babengaka communément tonton Loulou nebité Mama Katimunga ko bungisa déjà mwana après mariage de notre ça à Zwaki libala de connaît na mwasi na ye Clarisse après basali fausse couche après baboti mwana zala maman a tout kabiso ya mobile ya biso c'était hier nebité Mama Kati ko bungisa déjà na mwana et puis tout dans la détail ko bungisa déjà être cher eza pasi to koki ko souhaiter un artiste na biso kaka ba condoléances Seigneur apesa yo na mwasi na o makasi pour na boyeba ko surmonter épreuve oyo eza difficile moi na zemi kutu o sali fausse couche oyo ko passe à moins que yo mo ke longola mais au moins na de bovandi na e mo 7 mois bosi bo mesani na e bébé kingani après sima azalate ça fait mal. Mais bon, na koki ko prêter bango ka main forte, Seigneur appelle Sabino Makasi. Bible ezo benga le réparateur des brèches. Bisika o ebukani o baby, yesu azana possibilité ya ko pesa lisusu, bozala makasi, libota bazala autour de vous pour na bo surmonter épreuve. Voilà. Mais en fait bambaka babongo koyaka souvent la vie ya mutu Mama Kati, tu vois toki na côté spirituel. Mama Kati rose en fait mimi. Pour ndeko ça la fausse couche aye susu akufeli mwana na oignon sotizoleka na oizoloba mal le belé pe ba uto la même mission wa kendeko alekisi e ba kisi na bango ndeko voilà mais ye moko abi na yebi nzambe o nga na salelaka na tikala jamais ko simba kisi na rolinga jamais na simbisa kisi moko pe pona bomba mwana nga mais na ba oizoloba déjà solo déjà na bande wata la biso en fait ndeka bungisi ana pasi mais ils ont bande comme ça déjà bazolo ba mabe na kumbona siko ndenge ezawana c'est vrai que dans le monde du théâtre qui se quota ça on va pas le nier dans le monde nyonso qui s'ezali mais ba o ya nzambe bazali ba op bazo servir diable bazali c'est vrai que na ba misala na biso oyo bato balinga bazwa en excès bato balinga bazwa ebele et c'est nga bango ba sacrifice balinga bato balinga bazwa alambaka lelo abukaka lelo et c'est nga bango ba sacrifice alors sacrifice on ba senga ka eloko motuya opesa mwasi na yo opesa mwana na yo o ba pesa misapi bazali o ba pesa mikongo bazali o ba pesa pe mabota bazali o ba pesa lokolo azali ba pesa misuto na tango kalezara mbatu bazala pota mo boyebela raté donc ils ont dépendre na contrat oya signé na maison oya koti na affirmer te que ndeko Pierrot aza na kisi mais on ne va pas nier que na monde na biso ya lelo qui se kota makasi bato balingi babonga lelo basimba nyonso lelo alors bazo hésiter lisute diable pe oyebisa ote ke opesanga mwasi opesa oyebisa ote aro se servir yo peut-être banda ozela azwa to bana ba voisin to bana basi obimana ba oya ekozwa na ndako parce que le diable c'est le maître de mensonge c'est un voleur il vient que pour dérober égorger et détruire à détruire bino couple on a so ekomi makelele et on même ba on a ko kabwana et comme otendenge azoboma bana boy mbala sima ko lekisa nani alinga balekisa biso moko na compte normal to ngaliwa te bon ya ko lekisa na ya olinga voilà mais il faut pas oublier que mutema mabe pe koti na mboka Congo makasi haine jalousie bozo la même parcelle ngana mona na parcelle mona futela bana ba belangai n'est-ce pas il y a 7 mois so zimbongo okeka boye na tant zo bima yo mère yo so o to bo mana no servi biso pendant tant de jours comme ça na kemi na moi lo na mama lili na lisama na ba camarade tant zo zonga ozongi kutu na teka na ba bingo déjà yaka awa mwana oh mais bana na tiki ba bien bazolia osakana okebe hôpital mbongo so sili bana babiki mais oui
na beta bon 7 mois ben n'habite obimamba mangu na signala bulletin bona ba me kona no ko so beto ka ko o mona ko ya ki bokene be do na sala bungalo na longo na signala tina longo bongo et puis na zo garantie na sima mais ma pas on peut toujours vendre lelo ba parcelle oyo ata aujourd'hui appartement a tout ça na ndako ils a bien tout ça toute la parcelle yo moko mais biloko ba kunda pe na mama pango ba voisin batala ko ba lula ka ba sepela kana yo est-ce que vous appelez biloko ndengo na jalousie haine et voilà d'occuper ma famille na biso hôtel maléfique ezali bino bomona ndako ezotakata ndako wana kitoko ndako wana esala boye hôtel maléfique ezali bakona biloko na butu ke bato bakota boyaki 4 il faut moko tikala boyaki na mutuka bobima makolo boyaki na mbongo bobima maboko pamba bazali bandako basaka balona biloko po mutu nyonso tute asambelaka bato mitema mabe puis bisika bongo so onyati omonaka makamno esimba esute osali boye ebebi osali boye ebebi place wana hôtel maléfique ezali o ezo réclamer bozui babiloko bongo ko tarder kutute yebelardo olongwa déjà tongo oh yebeli poso sali bongo te olela olela pendo ko motu na nini tindaki ngai babiloko ane ezali o réclamaka na kota lopango moko na bandal lopango eza fula ngengeti te pango mama na fula ngenge na longwa bon marché nazako futa na bon marché mais le pangwana boye bo futi garantie babi okuti pe batimola déjà ba obongisa toilette ba sab ya to beta 6 mois toilette ba salate to sala ba kaka na ba po na bon marché s'il vous plaît ba kaka na ba po ngabi ngabi te mama yuko kyo sensa ba vio te ba vi ninyo ngana obligé ngabi ngando sukwana ndako no yesko za ndako munene moni biso eza obandi mwa visika ozui mwa chambre salon no eza en toilette na quantité eza kuna ya bokauki ozo vivre ka na salaire keneza mwa mutu moko asepeli akabelio mwa nino senga mutu abina pe se komika ba moma pesa encore esimba te na monika awa esimba te mwana kobela be mwana kobela na longwe na ke bandal nazali na na possibilité ka ya chambre salon na ke kuna na bandal ote omoni mama na lobi esimba te zwa kaka de chambre salon de chambre salon cuisine salle de bele boy na zambonga pendant que ba osa ba travaux ya musale fungwa mi makambo fungwa mi na komi na parlement na komosa kuna kuna na pafuka ya kosakana te lopango wana longo ona pasi na ndolo ba lopango ifuna sumba nguka ka ifuna so nebo nzambe kana makamna me kuna na pambolama biloko wana ezali mwana kobela yo obandi vina osika ozobunda na nano makambo esimba bientôt ke sukuna okanga nga koma osukwa na ndako na ye na tongo bwenena ke musana bete ba porte na koti na sa nga mungala ya ça blo lo engeti bete ba porte na koti ya salle de bain na sukoli na 6 metozaki ba 6 porte na sukoli na 6 na bimina na latina ke musala ngando sumba na pote na sumba na bibandeli wana po na bi ovina ngatenga uti na via kiv basumisa na pona intention donc babiloko abondoki ebunga na ebunga na te ba place ba salité zala ya makasi babisika oba bato babela ka bato bakufaka même si c'est pas propre mais occultiste donc yango il faut que sambela kaka kozana nzambe eza malam bible ezoloba la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ce qui lampe eza na makolo na yo ekopelisa nzela na tezaki molili lokwa yo tie makolo ekopelisa bisika musupe eza bisika obiso ba nzambe tokokyo nyata te po bible ezoloba partout foulerez la plante de vos pieds cet endroit vous soit donné en possession mais bisika mususu okobanda possession zuna tongo na 12h elongo ozuna 12h na 15h balongo liango donc yango il faut otambola kana nzambe nzamba otalisa yo nzamba ko guider yo nzamba ko orienter yo c'est l'essentiel surtout jalousie côté na monde na bango pe théâtre za makasi haine bati musuba zo côté la batu banga nganga sans pourtant moninga yeba voilà ba côté kasi yango na lobité il est important au appartenir à Jésus-Christ. Ce qu'on appartenir à Jésus-Christ, tu es à l'abri
du diable. Tu es à la merci de tout le monde. Ouais, bois que l'on basu, ouais, bois que l'on PC, ouais, bois que l'on nini. Ngai na yo kaka bam PC, wana na yo kaka bam basu, wana na tika ko vivre en hôtel, na tika ko mona en hôtel, ezwanga te. C'est na monika mambo maman ko Evange. Na moni lo mo salinga ebi mamoto. Oui, le nom de Jésus. Na tongo mo non pla izo normal. O ngaba kwa kenga mbas. Na ko Yesu na ngambo nanga. O uta. Ça c'est bien, Yesu na ngambo na biso o ko uta wapi. Ça c'est bien. Alors maman Kati comment on a déjà ndeko ndenge na kolela na ye albaza chrétien ayebi Jésus-Christ na vie na ye ayebi qui c'était jamais ko sala acte wana. Yako longola mwana na ye na ba o peut-être na moni na ba titre déjà ba moloba déjà na ba commentaire que bana bato kenda eza sina mabe na ebite pona yo ndeko déjà kolela ndeko ndenga bungisi mwana na ye ko koloba nini et puis si il s'agit au plus à conseil et pas ndeko Piro antique le micro au sur na ye et puis au plus biso programme par rapport à centre na biso kitoko au plus numéro de téléphone et ezamala mumingi mama Kati. Merci papa Yves. Pour ndeko Piero nakoki koyebisa oboye. Libala nzambe nde asala libala. Nzambe asala kabiloko en moitié te. Bible zobenga le commencement et la fin de toutes choses. Donc kobungi sabana déjà wana mwana ya mibale eza pasi Bible zoloba bana na biso bazali bénédiction de l'Éternel. Nzambe nde apesaka bana. Alors le fait ya komona boye zonga lisusu nzamba ngi interpeller na eloko moko. Nzamba zo passer au message moko ou peut-être ozo saisir te kota na ba jeune, kota na ba prière. Nzambe aza le consolateur des cœurs brisés. Nengoza wana oza brisé na perte ya mwana na yo, misusu balobi yo nde ndoki olekisi na bakisi na yo bomi mwana, mais Nzambe aza juste juge. Ayebi kati ayebi libanda tokoki o présenter nyonso mais na kati nzamba ayebi. Si vraiment c'est vrai que ozoyeba liwa ya bana na ote kende na makolo ya Yesu, il est le révélateur de choses cachées. Il entre en profondeur akoyeba akotalisa yo oyeba neni ni ya ko conduire marche na yo bokota pe yo na mwasi na mabondeli babiloko aboye e menasaka libala ko panzana babiloko aboye diable ayaka ko tcha trouble bokota na distraction te bokota vraiment na prière nzamba ko révéler akoyebisa pourquoi il a permis parce que yende azana dernier mot et loko na koki koloba pona libota na yo yango wana e bandeko nyonso bazolanda biso kombo nanga mama Kati Munga nazali naturothérapeute nazali ko soigner quelques maladies au moyen de plantes naturelles nazali bongo na commune ya Kalamu na quartier Matonge na veni Ikelemba numéro A9 kuna na yambaka tout le jour de 12h à 14h30. Consultation ezali na 15 000 francs congolais. Deuxième bureau nanga eza na commune ya Kalamu. Pardon, na commune ya Ngaliema, na quartier Kisuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carré Grèce. Kuna na yambaka de 6h à 9h30. Consultation ezali na 15 000 francs congolais. Pour na bandeko ya Kinshasa, pe na $10 pour na bandeko nyonso bazali na bapaya. Bo s'abonner massivement, vraiment ébélé na chaîne YouTube nanga Nation Puissante Télévision. Boko zo ba notification, boko zo ba nouveauté, bo tikela biso ba commentaire, bo e maka vidéo, bo soutenir biso penza. Na seki bo epo papa Yves Musane kaya ngosoka yé azang sa komela tanga bioti. Et qui noa balobara mingi za mec to mekana mais avant que susu mais on s'en fout là ah mec neza o meka. Donc voilà, na sengi na bino s'abonner. Merci na Piero azalaki sima ya caméra. Merci na Lara Drone pour l'assistance na yo. Merci na Don Camilo Ingwala pour l'apport na yo na bosanité yé moko évangéliste Michel Kouchou.
toujours pour notre soutien na yo. Merci papa et merci na bakoba ya maison Shekati wana eza famille Munga, famille Mukoka, famille Sengambo, famille Mamwa, famille Botali. Merci pour notre soutien na bino penda na musala nanga sans bino qui se koki ko bimate sur la voie publique. Merci na famille Cursis Honorum de Lizipa, mes amis ingénieurs. Merci à vous pour votre soutien et ceux qui koloye swazongite neto monani mbala ya sima. Bye bye. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo azo sale Zamba lolo azo sale Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azo sale Zamba kabasangolue azo sale Salilanga Yesu Yesu oh. Salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Nomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangano na ye. Napena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangano na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salelanga Yesu, Yesu, salelanga Yesu, Yesu, salelanga Yesu, Yesu, salelanga Yesu, Yesu, undelanga Yesu, undelanga Yesu, Yesu, undelanga Yesu, Yesu, undelanga yo. Bisenga senga sangalo Nale mibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni ni ye Batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye Batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye Batu bakovanda pe na sima na ngai Nale mibi ya bisenga senga sangalo na ye Lokota nga Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga Jésus, Kotikanga ite Lokotanga yo yo Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga yo yo Sawa fako Sawa fako Watiti shina
nsambi watsenzelela watitishila nsambi watsenzelela yeso lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa Alléluia chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yeso aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso apambolinga yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo